nzambe pe ya moi za bien asala makambo na ndenge na ye mata lisusu tia so bible na lipeka papa ngonga ngoyo twana lipango munene tofongoli ya biso pe mo église na biso bandimi boya nakoki ata na bar ngwasa kuna naso bandimi wana mwa mikimiki bazala baye bakuti na église tala asila nasuki apembe ezobimaka ebele makambo malonga ya bien osala na vie eza te moni bible so naota na bible naota na histoire ya Job. Job me prévoya viva na vie makambo ya mona so balongoli bazwi ngai te bazwi biso batie biso bazongi so na temps ya Job le temps Job aviva so me bato ebele bakwesa kondima moninga moi je suis l'homme de foi l'église esimba te na omema ata na ngwaso bando sataki barmani jamais na trahira nzambe jamais na tika nzambe moninga nde na boye vi nanga mobima nde na konseka bo jeunesse na ngai na nzambe tina kokufaka ngai mokeni na kotikalaka kosalelaka nzambe ngai nazoloba na yo nalingi naloba lelo moti balobisangaki no diacre tolongoli yo tokitisi yo komi frère simple kozala to kozala mokambi to kodirige eza na oka na mokili ya se Merci Seigneur. Amen. Amen. En tout cas, Francine a sepeli comme on a bino, comme on a nakala. Talaka l'église, le kwanga na yé mi kolonyo son dans l'église na obati. Bozo ni ngomona na te, bébé sazo ni ngomona na te. Patrick kout na landa ki eti kolanda na épée na koutié donc. Eza bien été, il faut tous à la pembeni nzambe. Nzambe oyebisanga pona yo yaya. Nzambe otalisanga mingi pona yo Francis. Nzamba linga matisa yo. Nzamba linga yeba yo na mozindo yaya. Nyoso tu omituko yo za nango wana yeba ke okoma nango 10 ya loba amen. Omoni ndako oyo ya yeza muke pona yo tala. Nango na 3 niveaux. To na kangi miso nanga na osambela. Oh! Yenda bari santa kayando ya yiba. Jésus Christ. Amen. Namoni 3 niveaux oyo lingoto mais yebango tango élévation ezoya bitumbeza na makasi kolinga te kotika mosino pembeni na yo tinda kai na nzela ya nzambe akotaka mabondeli aibondela kapona yo abunda kapona yo yaya seme mingi pesa badimba offrande na yo mbeka na yo epa nzambe po nzambe ayeba o lisusu makasi Francine nazomona élévation eza makasi mais non senga sikila mosi na ota tokota mabondeli ya intime nzamba ne loko salela na bosana ki nzamba yebisenga tono komepanga yo nzamba yebisenga tono komepanga Francis ono sopeza ngoya oiza mafuta oisalaka oti mutu simbanga maboko mibale etaki mosala na dekari miracle kamusinga makasi na vandi nazozela te lokwa pasteur akufi nayoka keno te mobali oyo yanga yenda remplacer comme pasteur baki kozoka mwi luko ya ndumba auti na baza mwana mwasi pe en plus yaki bonzambe komoleka mabe komitina niveau mo pardon ngakutu na ibite chose ka pour na ba église ngo pa rare na okena pe souté na taka ndumba mo bolibo sa cher te mwana mwasi pe en plus simba te loko boyema te mafuta emata na mama na sa ngata ba bina nga ba image ke na kende na ke ndumba te ya ba génie po ba église ngo komo ba cop ba église komo mambo belé c'est ninga na fanda na ngai on ko permettre te nga pende na vandi pour la mona mama pasteur mobalo na otila mutema ki remplacer nga na ki pasteur parce que vandi skabi ke te ba cha mwana mwasi libo sa te ya biso je peux que toi na ba porter belé papa fongola mbe misu non makambo lekini église eza makambo salami l'église et lekini église c'est tout hein parce que yo ya vandi si diamant na proba ndobetile ba histoire
comprendre te que pardon Pemba ozalaka mwasi ya mosali na Nzambe. Tika ko contrat za mwasi ya mosali na Nzambe. Ozalaka mwasi ya mosali na Nzambe. Afongola misu na gene to bafongola misu na ndandiamba. Po misu ngona mona loso kabilemba lemba bala mwasi mo atanga. Fola ndanga. Yo le kono makaba bilemba ozo tikela mwa mwasi te. Ngape na yene église na ko maté ya prophète. Ya ko bolongola nga l'église na no ya na suti. Kanga mona kona makambo ani taliti. Pemba ngana ki église. La prière il y a 3 jours. Hein? La prière 3 jours. Ouais. Donc quand tu vas donner la permanence yo na mona za koloka mapamba. Oh. Papa, fongola misu. Quand tu ngana makambo wana te. Na yesa kio déjà na butu ke tika nzamba sala makambo ndenga zo ngamba. Papa nzamba okita likolo te po sala. Nzamba okita likolo te po sala papa. Fongola ne misu. Yo ne faut comprendre. Na comprendre hein? O tika ta ka ba lipe kana bando kana ka Bible ka ba ka plasa ka ba sili boso na yo. Mawa. O sala. Continue à Pemba. Ouais, comme vous semblez là, j'ai une responsabilité à l'église, nous sommes sur le parcours, c'est ça. Le but bon côté. Le but bon côté, c'est le but bon côté. Ceux qui ne l'ont pas comme un pasteur, le but est qu'ils n'ont pas de au but bien, quand on est dans le parcours, on a ça. Donc sinon, musika, tu vas dire non. Mais nous, yo, au commis pesa trop l'église qui est là. Tout ça, on soit mon mobile, non, on a mobile, non, on a camarade. Bon, si vous bon, on a camarade, on a compte, on a attend, on a. Yo, on a télé, mais on a pas fort. On a droit télé, là. On a droit télé, mais là. Au moins, tu vois. Yo, on a Olo kambe na ngai yeli na braza nga kadali na kadali papa na attention na c'est maman na petit na ngai c'était là au côté petit na ngai yo ko été ko ba comportement ko to vivre na bien na ko ka boete mais seul comportement ni na komi ya keba tango yo butanga na longo zanga tina oyeni neni nga na komi teki nga na voyinga na satana oza satana te yo nozolinga okwesa kotima na bacomportement na biyo na camarade na oyo bozwa affiche salama kamla mobali na peti na keba na yo nde tofani na balabala boye mondima kokoleka awa amoni mama paster ateli afani na bato moko boye bazodiskute bazoloba bambaye bamo moko boye eza bien te Izani DJ naloba tise mama no naloba keba ma passer na ko beto bena mbata mo abia kadeka siko vandona okamanga beta ngambata na beto siko mbata ngo na beto ngo keba yaya kozwa qui m'a passé no kota na kata mtoto te dominer spina ngai qui dit ça makasi liboso babi pitanga na ngo qui m'a passé soumise Aza moisi. Sous notre bomio qui m'a pas été vidé. Hein? C'était. Et comme tu es niveau? Non, bon mao. Et comme tu es niveau papa? C'est qui non bon mao. Na yepo na salle ma beni na komi na yepe beni na salle ma be. Oya ba suite. Ya solo? Oya ba suite. Ah, merci. Mais non mo. Oya ka li suite ma vo ki no tiki na mbongo na ngai kolia. Ngai. Na ya te pona yo tiki lo mbongo olia. Walo kute. On déplacer tiki na mbongo te no tala. Merci. To fandi ngano aba so mutu e komi na ngano. Mais là au monde o te ya o ka yebango. Il faut changer. Soko lingi ngana yo to za malamu. Na olinga te to telema ngano na babalabala te. Na olinga ngano to vanda bisika moko eza kimia. Omoni ba professeur non na ebisa ngana sina changer. Et tant que ma petite responsabilité qui m'a pasteur on ngana komi na mo c'est que eza kombo moko boya il faut pesa mon valeur. So tant kombo na qui m'a pasteur. Ba pesa mon valeur ko ngai nana. Na boy ko pesa valeur ti oza pas pasteur. Maman la ngale mo na ba polange. Eza problème te. Il y a un problème à condition que faut changer pour la nanga na sima tout temps pour la papa quand on a bible ko to solo papa hein quand on a bible na solo na luti
Pasteur, ça fait son mais na minute oyo nyonso to perdre l'église. Même ma bonza, même atani ngoma ndoko tchata bato maboko, o pasteur a zo to futa ticket, zo to mélanger eza le société. To zo futa ndako bato. Siko ngai ndi na zabwe, yo bala ngai. Oyaki nanga ba parala ngata ma pesa ki yo. Ba ebe ko kokina nyonso ponanga. Oyebi ke ngala lingala nga via Lix. Yo ndoko mo kitsa ngozo msanga ba via ba pauvreté o papa na ngai. Komona tete ni na mataka wana te. Na sa mwasi za la na se ya mobali. Tangu na mataka isa jiro na pesa o courage, o za mbali bala. O nora ngo pesa valeur na famille na biso. O so mona. Ya mona micho lo na senga papa. Na micho ikoma kama lianga, kufuta ndako, kuhama papa. Botanga wapi? Isa musalo nga na osaliza ndio posala. Le bleu côté non qui tala 3 mois yango ba futa ngati. Na stay. Papa pardon, faut trouver une solution. Ou bien bando teka ba kiti ba TV moko poto vivre. Et puis na linga olia mingi, nga makambo nzala na sala na ba aventure te. Clarisse na lo barano met. Clarisse na yoki na ngai. Nyoso lobi na yoki. Mais ngai na un souci à makambo nyoso zoko. Na un souci à makambo nyoso loba. Tina zvanda kaboy. Ngana kuuli na kate jamais na yoki ndaka. Ukienda usali po yo bokolanga oke usali po yo lesanga oke usali po yo futanda kuti ne elo monga na yebi zamele kamta bokola ngai zamba bokola ngai tikanga na sala kama sala nza ti wapi bokola ngai zamba bokola kwa sala likolo akitana saya ko bokola yo nzamba so batela pema nzamba peso makasi uzana mchoto to ba makilano zo sala mai zo sala papa poko lukati ou pas sur les moyens au salon, tu as soumis l'autre glace au banoté quand tu vas au pire. Ngai na teka au pire. Mais c'est un cop, non? Ok. Na teka kasi. Madame, on a ces piles. Comme ça, il y a ngai soumis, j'ai linga na congélateur. Na ke au teka. On soumis là ma faire de la chirurgie, On s'en va mon papa, On a aucun de nous. Na commune en place, on a habité. Ce qu'on a son natika, on a la mamotte. Papa. Oui, les a. Oui, les a, t'es comme un foutambile. Tu es bien boula, tu soma oui nandako. Makala pesa. Boula ni dosoma makala nandako. Moi tabouret ni pesa, on koko passo la molambi kabati. Na na bibi na kuta na fomu gérer na maabade. Pour na makamnoka ya musala. Papa, au lieu de revendre boisa bien tes papa na ngai. Faut que luka, faut que sala, faut que na valeur la vie. Kozala zala mingi na stima batu te za bien te cher. Ça pour nous gérer mbote. Yebisai zamba pambola e. Elo watimina nga na mona kiango. Bisa zamba pambola e. Ça va no yebisai. Bon sko ke bole na biso ngaki. Ke bole na. Tozala nana na ndako. Ke banzelo zoke. Ke ni place zoke. Osidiki. Tana la faible, alinga boy. Manoko mi okomi na ndako limomo nginga na singo mandefu za ko linga.
badon okosalaki nde kokende kotala bafamille na osali ozopesa badine église osombi bakiti ebukanaki osombi bakiti mosusu donc nazo s'intéresse na makasi yaya omema futa nzambe ntango esopana ekoluka moto nini oyo ekitaka likolo na ye nayebi un jour okozala compétence ya makasi okotelema mpe okoteya liloba na nzambe amen mama na nsima na ngai yaya totambola elongo toluka nzambe amen na madusu nyonso toluka ye tokota na batinel toluka nzambe wana ndenge mama Constantine Zola ayebisaki ngai lobi nango na retraite oyo ya vendredi ya ozanga te lelo mpe abwa félicité nananga mo mpe na félicité biso nyonso tozala merci beaucoup. Donc, le repos te pour naïbi que na pour pas panza te. Donc Miliana 1000 la kusakala te. Bon mon le bla baje. Le mon bambo biso tozi do to mon oka baje. Ya kafu kafu. To mon benga na comité na niva na police. To bossa na kebiso to na bakanga kanga komanda vula. Na sifoko ya komanda kanga nde masolo. Yende charge sifoko. Tobanga pe la police azate. Ezakande mutoki mape azate. Ezakande ke to changer nde mibi. Lo ezawa. Pacha 22h photo matote kabona. nga naza moponami nga naza bioplate nga na lokonami na misisa na mai konami mpena na nzete oyo ekonami pembeni ya ebale ata mipepe je sais nga naza lokola job makambo esalemelaki ye bato omonaka ngo mabe baninga job amonaki yango meme oza job ozoyesa job fingaka nzambo na biloko eza kaka bato te papa ezali teke konyunga te nasepeli na eloko moko oti koloba ke no oza moponami ata mipepe beti ata nini me oza moponami na kosenga na yo donc kokweyisa kondima na yo te oyo aza cause ya makambo oyo aza kaka frère papa omoni ngai nga naza mosali na nzambe amen nakolinga jamais malédiction eya likolo ya nyota ni ya mama na nga déjà sinalimbisa bango sinalimbisa bango nzambe na nga sa pardonna bango nzambe pasteur tonton bango amen papa ok et puis j'en oublie frère kande na sukuna malgré cela tokala déjà fami esili kozobandisa biso mingi eza na bonzambe ato na bonzambe yo oza mobali ya petite sœur na ngai eza bongo mingi lokola nga mikolo naza na ndako jusqu'au fozwaka yo kendaka nini église okontina toujours na kolendisa ye omemaka epuis olandelaka ye mingimingi surtout na vie chrétienne na ye tozobunda kaka papa yo moko oyebi na esprit ya diamant ndenge azalaka tozobunda kaka malembe yo mpe bapesi oloko eza te oza de la chaîne problème eza te ok papa mais transport quand même te natambolaki vraiment na transport bomba kaka ozotambola na biotologie ozobanga lipango olingi kaka lipango ozoboya ekoyede o meme na likambo mosusu parce que ekoma kosalanga mwa mpasi bolo moko ya malo moto angadi milongo déranger donc makotali bokokosauve kokokomokoto kwa kotomala eza problème te kande nalobaka na bino mingi mpona yebisaka yo surtout na rapplement long de fois amen nga nzambe moto abokola ngai Non, Roger. Je peux jamais accepter ça à perte avec un bon billet. Comment est-ce que je peux accepter comme ça? Et bilan un bon rythme, ma bonne qui est dans le vin, j'en ai beaucoup. Faut pas quoi acceptable à beaucoup de 10 000 avant mon cher. Non, on dit 1000 euros, ça va être ça. Non, la scène à toi. Non, mon cher. État de 2 ans. Bien sûr, état de 2 ans. Non, si c'est comme ça, moi on a bien un commandant voulant qui est si fort, on a bien un commandant. Yo, tout ok aussi. Je vais aller porter plainte, mon cher, je te dis. Là, si l'étiquette d'appel n'est pas capitaine ou pas.
C'est mon oncle, aussi on a sans fraté, malgré qu'il n'a pas un bon nom, mais aussi il est il veut t'appeler, mon cher. Je ne peux jamais accepter de perdre 12 500 $. Kapamba Bouye, Moutamelinga, pour rien faire et à Zungé le monde. Aïe, même pas comment tu joues un bon wana. Aïe, peut-être tout c'est pour mon apôtre comme un donc, tout ce qu'on a besoin de Simba qui cité, on a besoin de Simba qui cité. Bon, on a besoin de Simba comme il faut. Pour te soukaner ma bête. Moi, si on aime des cabola rabat, tu le sais bien. Il y a des escrocs au Congo. On va dire que non, à l'Iroto que non, on va remonter de changer. Oui, oui. Alors, vous avez balayé en sauté. Le président Lingui Bouzo Batangi, vous avez montré ça BRT. Oh, c'est ça. Le président a refusé ma Moutouya. Aligné état de droit, à un droit naïe, et le Cameroun a réclamé ça droit naïe. Moi je croyais que le monsieur est sérieux. Mais il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux, mon frère. mingi ozamo sina ngai mais pourquoi nga nazwi biso zolinga koyoka mote napekisa ko babiloko napekisa kotambola mais okotikala kaka te pourquoi diamo nalingaka o mingi oyebaka te ke ozala mwasi ya mosali ya nzambe diamo mosali ya nzambe afuati nzete nakomprena yo te nakomprenaka yo vraiment te ezala nini nzete donc lokwa naka mwasi na yo ozo proposer ongo comme ça les rideaux chambre mamelo oni boye konzete atako basango bango mo ba kwisa sultan ongo comme ça là na comprendre ko bolingo ya ngana te ngana to sala bolingo te nzete oyaka ka ko il faut pesinga mais ndezala ka obimisa ngate weekend na ebi ko jour na kenda weekend na yo te oya pekisa nga ba bilo na ngani kuse boni konzete na pesa kao nde oyo donc ebonga na pesa yo alors bible lobi jamais tokoki komona na nzoto sans que na kimana ndako etalinga te nga muta bible te etalinga te bible ndeni boni ko mukili kute loba elenge sepe na molenge no ngana sepela te ndeni boni konzete na ibelo nyangwasa te ba geni boni ko dona na fanda na ngaka na zelaka mesenze te ti yake ndaka tanga bible ta yona ke tadi sa ona ngwasa te na fanda na kana zela yo poni ko nguzete soke simba te semi to kabwana ko fa sa ngate semi to kabwana bandi yo telemi ozolo ko lemba nzete na mona lo sala pa na ngati na mona te eza les susu yo te mais fanda eza ngate ce ko minana donc il faut natika kona mabondeli plusieurs fois on a zomo les eza les susu yo ce ko minana nzoto na yo ezali tempelo ya nzambe diama boni bajia osesanga nzete yes nzambe kutu ye moka monaki ke na joseph osesa marie bajie moka récupéra sete aboti yesu siko yo comme osesanga bajie siko fo barécupéra nde nzambe arécupéra nasumuka nayebisaki yo na ebandeli nzoto na yo ezali tempelo ya nzambe diama tempelo la foite n'importe quoi Diamant. Bien, mon pasteur. pas maman badé kuna qui bomanga moi ça faut gérer ndi na on ya le lot tozalo kwa tema tali na retraite on a ibisa ba maman na poko lelo il faut to kota OK retraite ya lelo yo quand on mona la té biso to revenir la biso bien l'église non maman na kimi église té et bien qui na dans ton salon na dans voyage surtout to quitter ton service d'église puisque le quoi toi ton dimanche aux abactionner l'église to prendre la tito que ça masoni na rien na micro si même na za na kishasa je crois que le dimanche dans année ça malheureusement dans sur la na l'église ça va les aider tu pas ta si pour le bas si ça on doit sur la église ça va là ils ont bébé là comme là ça va moi transport hein après la maman a dit c'est tout là merci Nzambe nanga na tonzi na kunshi loboko epesaka elala kanzala te loboko esembwamaka ekata na kate Nzambe pambola mwana mobali oyo pepesa ya mingi ya barondo basika bayonda badi santa bareke oh Jésus Christ Patrick
ntango naosambela na nzambe nzambe otalisa ngai o élévation na yo yaya kala mingi te oyo ozala nango osenga oyo ya dimanche l'église tokutana nzambe alingi yo Jesus Seigneur merci aza chez yo oh ya palais na bino vous êtes tokos hein vous avez na très très propre banini bino boyebi kaka panique te pardon la bino fort comment na bino boye non ka bino bino nso nzoto ekita franchement nga pena ni sengo na pena ni sengo tamukiti diama oui libité on me passe pas frère na point on me passe no makasi non comprendre ete na après c'est corps l'église baloba kasi loba o laisser mwana donc il a zana ba marché nyoso nga na opesa mo mbala na okasa donc bon non normal so na kepe so epa na yesu na mutu pasi doyo komo coacher donc oyeba te bano so na balingi na façonner bango ndeni na sala bango ndeni mais kapo ndenge atutisa ki otala otutisa atana ndeni toyebi olalisa oyebi mwa mobali na mutu asova biso na tanto oza makambo boye mutu avimisa siko tonalisa bongo ndeni donc so esengi ke tokata po to tokati oyebi ke tokolalisa te osala bongo ndeni oui maintenant sur la moto binokenda wa akinati donc côté l'autre la kata question côté l'autre oh luka no fille était sœur bino bo comprendre ngati no zo luka comme si na soi-disant moi si moi bazana ba mbongo ne yenge muto abombaka donc lo fuyo dala asko bandaka po lobelo kwa bongo te bandoza ikabiso to pire vie Nabi, regarde. Ngai, yana yo, homme de Dieu, les gens me connaissent qui n'a pas mon sali n'a pas. Tout c'est pélaca qui ça. Bonjour c'est péla. Avec ce genre de filles comme ça, nous sommes dans le teinture le coup là, je ne sais pas. Ce qui a arc-en-ciel, tant il y a Noé, tant agenda quoi. Papa ninga na bana bona ninga mabete. Je sais pas ni ntindenga na libota oyo nzambe na ngauti na ngana. So na tamboli kanga modia mo tambola. Kasi ko no tenda camarade to fanda to sole ko mi sou problème. Ko vanda lolenge oyo. C'est ça. Couvrir le limo. Non, on a Sophie en Zambie. Je sais pas, est-ce qu'on se comprend? Tu vois, Ngas Konde Bangana comme pompon. Ceux qui moutuka barabara ngana comme pont. Si on parle des trains pompon, pompon c'est quoi? Pompon c'est n'appelle pompon. On a pris na bon beta ya na ma. Hey, bala tiki ta côté. Tu veux la vie. Yebi Saba. Yebi Saba. Ya na biso lobi. Babima. Nazo respecter bango. Yebi Saba ngana lobi. Nazo respecter. Non. Yebi Saba ngo babima. Quel honte tu me fais? Est-ce que vous comprenez le cause ça la petite soeur? Hein? Problème c'est ça mon coup ya moi si ngana. Atesi. Aïe niveau fille. Ah beauté fille dans moi. Touché aussi. Ah moi il bota moto. Ah na tu vas pas où na match fille. Ah V. Mabeza. TV mabeza ko. V munzele na onyuta. V fonzele faux chéri. Comprends? Nyota faux chéri. Munga banzana so kuta mosto kwa nyuta na ko barre ni oli. Zela. Asen. Ina moni na tine ya kula wala ko ni ba. Ah prophétesse na tine. Bon, taba kitso. Ah, Zelu. Somera pala na bini vandana tala kitso na. Merni, yo. Kanga vanda. Merni. Kalima vraiment. Il veut me faire ce que je